Kisinzoka loba mabepo na kofolo mide merika musanga leo na ko momona benda Kisinzoka ko mokumisa bolamu ya Kofi oba bia nabi ke nga banda na vanda penda na mona moto o a critica Kofi lo kwa Kisinzoka Azate Obama nike baba tumotanga zomela ba biloko ne abaluka na ministre baloka ba Kisinzoka ozomo baba sans position waneza ba mission mo ba sentiment baba ya malaka ba ngona net Carmel azaba mission babenga ba ngoma petite aposa nzoto janvier okosi tika na motoka te mission ataba pesinga eboyi ya ofeli na zoiti nuit moko kaka Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate il faut ça cop ne oba banda kosala ya kala ba criminel ba kopiraka ba brakaka bato ezala bien ser nanga sara mais bon ba yo côté na internet na sentiment tala biso ba janvier mata na CV te na CV ali kamba CV te na CV CV ne zaka ndo ti prison pia dinga pila ke moi si faut amuni neti grâce bina mi ku ape ona te via otombola ebo a omona ta opezete mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to mpe okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui pona mona la mukeli na ye ngai ba moi sa propre na la mukeli nakoka olia te matana bi merci Niovi Okosi na na eso ke batikela biso ba terrain net 2 minutes on a besoin que 10 kilos et tolo milalia kola manzoto te na zo ebisa Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a
kobeta fali yango tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Fimbo à Point News. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission chez Maman Présidente avec votre humble servante Ritfung à la jovialité. Mais voilà, nous sommes là. Vous m'avez tellement manqué, mais les autres habitent tout ça là. Et monsieur dans ton zone livrement Ritfung à la jovialité des retours. Alors merci beaucoup et bon début de la semaine. Abatutu obazolanda biso na abonné tout pe ba non abonné. Alors bato tout ba koufeli nos sincères condoléances comme boyebi que ba comédien baza matanga ba utu kokufela moko na bango grand baoba que Maman Chako. Alors paix à son âme. Et aujourd'hui nous allons parler de l'actualité, nous allons parler de tout sauf de rien. On y sur les canaux internet dans le loto bilango avec notre invité d'aujourd'hui qui est Janvier Wata, à qui je dis déjà un grand bonjour. Janvier Bonnet. Ouais, bonjour, santé kitoko pepele, super posé, kalbozo mona santé à notre pepele. Ok. Alors Janvier Wata, tu es bien na film déjà un mot na babonné tout au Hollande biso na minute quoi. Ouais, na babonné na so film na film boye di Janvier Wata moko ndi mwana ba mama. Na les kapinda par-ci par-là tenir ni tena fief na matenia toujours na film pa ken pia na makizinde. Na pesi bana poto nyoso o lumière Janvier Nicolo na vande ma trop pala. Na wando concentré pena mama privé mais ma maman le ici le boy. Na pesi ba mama tout. Ba mama autorité, ba chinois, ba tout bolinganga ma fifi kilo na pesi mbote sans oublier Niki Poutine Lyon na bosanité ya kat my love na kat Salman moi ça pembe moi ça m'a dit ça pembe ba tout au bolinganga Jordan Fonseca un super play Europe Isaac Parker Janvier Wata na bino. Donc on a kana ba chinois. Non ça va OK. Oh, moi quand c'est là mususu moi depuis ko boya no Myriam ezaki penza donc nandenge tozabo ese que za débat et a confirmé donc ozaka na ba chinois. Te ngalinga subo kutanga bakumba ba national na kofula suba. Donc ozaka kana ba chinois. Na ba chinois na ba mama autorité na kana ba fanatique ya Janvier Wata Mokonzi mwana ya ba mama mwana ya Karim Mokonzi Gaston stable ngazara toujours ici kamoko na lingwa pa ba misente na Afrika na Karim Mokonzi bateli makawana. Alors janvier tout ça na matanga ezala penza ekito côté vraiment surtout le bito lobe na actualité dans le vidéo le début donc nous allons parler de tout sauf de rien mais tout le bila actualité tout ça matanga ba comédien ba kufeli Maman Chako je suis sûr et certain que yebe Maman Chako ouais na ndenge mabeti na yebe Maman Chako so na yebe Maman Chako te na kosi ba groupe nzoi ba yani théâtre chez nous ozoma totala pena Maman Chako na ndoli pena makasi tomba dosa pena na pena biso papa na biso sans souci na ndoli nga pena ke ninga joie ça la moi paix à son âme maman na dit que matanga za pour na biso nyoso tu dit ka paix à son âme sous na
papa ya ba frère nanga Prince Bakali était avec le père na yo abouté ya kufa mais que lobi déjà to zala wana na mort ya mabanga pe ya sonam na que mes condoléances ya Bakali au pesi manique de Dieu mes condoléances akufeli j'avais on me donne tena tunite akufeli ben oui nani akufi Koko ah Sambe na ngana yomona yo defa kutu te namoni siko niveau ya kimandiatisme o maniki ya kosengela na bana poto mais pe ya sonam wana za mwana biso mais nayebi ke maniki likolo téléphone WhatsApp komi saturé yo soko kupende mutu moko azali très proche oza courage okosala kimandiatisme ndo lobiana te toza ba responsable avant kosenga na biso moko déjà ba parents tant tozobota bana biso to ba préparer avenir ya lobi to éviter que oyo peya to éviter mais na matanga toujours déjà so mutu akufi mutu azala déjà na mawa na kokota na ba profondeur te mais nayebi ke bon na ba mwana za mwana biso Jonathan Kadima badi mes condoléances na yo wana ba frère na biso mais bokende po otala esa moi bien kena kendaki déjà boke po otala esa moi bien invitation te tozala wana to participer to rouler ensemble to kabola kaboma ndamu ka ndezala pa Machako pa Prince Bakali pa Jonathan. Ok. Alors, on est peut-être au Komeli Manique de John. Qu'est-ce que tu te dis? Parce que vous êtes déjà il y a peut-être ceux qui n'étaient pas les lona janvier tobé bani janvier au ça l'émission au démarrer ngoyebi. Internet est réglé, tu vois. Si on attend un problème, si on a bateau batala abino, si on comment on a dit propos d'ababanda lobana makambu ya Manique de John attend nga bateau bazangi mamutu penza zui malgré ba propos yebi Manique de John non so bo beba no yebi okota tina ba na bateau bazaki concerné na bateau bazaki concerné to okotisa bango siko totali siko eloko yel mais siko tanto tala ba ligne ba Manique de John ala ye mon côté boza un peu ebelé pe bosala biloko wana bon mon ate fobo ngami la drogue te ngami la drogue te ngana vivana ba ndenge nanga to sande mote ko tsa nga ba ligne mona mani te ndenge mote ba mère na bisa me la drogue ngami la drogue te ngami la suna fe na ngana me la mabofo na ngana ndenge bien ozomona to ba ligne mamo côté ozomona ngana yeba bato basala bola mo pisi na yebi keni na vanda na ngana héritier est-ce que bomona ngana lika na fini héritier ko ba mani ke ba bato motanga zomela ba biloko ne abaluka na ministre baloka ba kisi nzoka ozomona ba sans position il faut opé sa position moko te kisi nzoka na position te en position te bango tout ba les oiseaux de même plumage bon ba pesa sa position te biso opé sa position nga ba do yeba ngana héritier mona ngana na kana wata yango wana OK équité zonga na kana wata na malgré ba bwa ngati na disque na kana wata mais bakisi nzoko oki bia bwaki na disque mais loba oloka susa l'équipe a fini sous hérité le to mona de kisi nzoko akoma kumisa kofi makasi yebi ka kofi o kisi nzoko afinga kisi nzoko loba mabepo na kofolo mide mais kamusanga le na koma mona binda kisi nzoko akoma kumisa bolamu ya kofi oba bia na bike nga banda na vanda penda na mona moto o a critiquer kofi loba kisi nzoko azate tanga kome pa fali niveau afinga kofolo mide ozwata idete yekutaza mutu lelo na vie na efa pesa ka vie na so caps kapangala merci kwa lelo so ko mona ke kisi nzoko azotambwa mona jeep c'est grâce avec caps kapangala ba venzo ngane to ando mataka ba j'ai des motos atambo na ba orchestre boni j'ai des motos na moto mais lelo m sur lelo ko kumisa so kofi koleka pona nini pona téléphone vena nganzo na éviter S20 $600 ya ko kumisa fali ya auto kumisa fali oui eko kamusanga auto kumisa kala mingi te na auto tala émission azo kumisa ba keti fali apesi akabeli bambongo alobi akumisi fali venzo anga na peso conseil te ke venanga to la nous mo pe to liaka na ndenge mabete na ba mission ba ko mo baye po oza sans position lelo ka ko fo zo kumisa na biso kala mingi to mona so afinga kofi yonde biso mona l'air mona rozala ne l'air mona ramna ba garde poani akoya batu bakotsa batu ba fobule o kabwana ba leader bango nenga ya ka héritier lobi okuna yo finga héritier pe afinga ka héritier mais lelo na ndako héritier akoma na ba fait vert o ba voiture o ba pina voiture héritier ko sombele mais tanga ko baluka j'avais envie bapina voiture oh bapina voiture to ko bina kanité wata mpasondela ki bapina voiture na ezi wata tant le ndo zanga baketi fallait apesi baketi akabele na monga fini bo biso batu tozosomele bapina voiture tana niveau siko ni esala bino ni esala ni esala bango po biso tozalaka na wata na biso tozalaka na karina biso ngazala na bato na alobi ozili banga te na album eza 12 non moza kaka te eza nango 12 te eza na misusu ba obliga na ezalaka bato ba wata bo 5 de dire te bon musupe ko zapa bwaka kitanga mixage au senti pena ke moma ka monde kindaka e ko zape lo ngwino mais ngalinga na nga wata pona libanga te ngala na fanatique ya héritier yango no mona na toujours que nina na musique na yeni na okaba be nina yo kaka ba debora nina zo
yo ka ba combina gombi au senti que na ba fanatique. Presque d'amour. Ya moi na fanatique mais on est to linga ba mutu faut za fanatique ya mutu. Ozomona nde combina mo za moi bien pour biso to déjà ba fanatique hérité. Na mabina malamu na ka. Pourquoi na linga nga artiste wana ndo mona zana. Eza na batu misusu ba yaka na ba orchestre pour na profit. Net ba venzora. Bata profit. Ya ko sakana te. Profit numéro 0. Mais on s'appelle la promotion. Nazoyebisa yo venzora sans profit en vivre. Mais on s'appelle la promotion y compris. Donc on s'appelle ça là. Promotion. Neti quartier la te ba na disque mon côté. Venzora na ndema bete yo za fe na lire na mela na l'air moti ka gratitude les appels bien. Fallait auto kabilo ba keto kumisi fali na ndenge nyonso tu odore kana minute mkongo bebisa. Venzora za boto kumo bebisa la biso na ba cop parce que to za na pe ba hormone na pe ke biso nyonso to za kana ba ndenge na bino botambolaka eza propreté zala calme luka place moko ovanda calme de biso ba javet to vanda périté eza moi bien kolinga kolia ka awa gauche droite te place relier loko mobo rolia moko ke kanga mona ngongo yeba te bien on les aka conseil juste au ngana pesio eta ke vient nga Venzora kolinga matériel pe kolinga mbongo te linga nde mutu sela mutu musala et ozala bien ndi na mona sela ka fali na droit chemin ba promotion ni sala nga bien bo te asalela penda promotion mo ya bien santé o ministre pe bambongo na yo ozoyembo ozosala ba clip na mo c'est bien wana penda na mona penda kolinga ka fali na bolingo kolinga sute kaka na bentérêt pour lelo na mona ka yo na kofia na bobe bana bino bobe bana bobe ma uto kin matanga mama ba kofi ba bengana ke c'est pas ça la niveau aleka na ba internet yena malike ba loba ke ko fa bengani biso kana minute muke ayo na suna kofi ve quadra talaka bato pour ozama bango ve na yebi ke ozama muta malamu trop obosana mbala moko mabe pour ngape ba javel mo na cracha pa viana mais jour musu ya piona zo ngape inde na katanda pa ve il y avait quadra au senti là ya ba mutu mais ve l'air moko il faut garder rappeler l'air moko so betindo ba obimisi gauche obomba pe droite pour batu musu bazo yaka pour ba yebi ke viana ozama muta malamu obosana ka facilement mais keba muta obomo royeba te siko janvier wata to lo bana na monde ya internet nanya yaki na nani ah ekirimo wesala o bisonde bato to yaki na internet donc bisonde ba kolo internet donc internet c'est pour na ba Carmen et ça pour na ba mou te omoni na ndea mabete to kosa conscience bato te bana poto ba yebi eza bato musu baza ba benga ba petit a posa nzoto obi a posa nzoto eza ba film musu na internet ba yana ba onga pona oteka nzoto na ndenga mabete net ba kombo zotangela na internet aza na CV. Est-ce que l'internet net Carmel na ndenga mabete est-ce que Carmel est-ce que ça na CV na internet ne ba basala ba ko sala émission zo kanga elobi te ke wana CV omoni le internet ba to monter la ndeni za plus que msu to vandika bo nouveauté ni ne côté msu cliquer msu talité bo moni msu mo 10000k est-ce que tala na ba commentaire msu pela ba tsa na commentaire Carmel Odia ko ya maneti nem miseni na openda ko zo na micro Carmel Odia tie micro na bité c'est ba mise wana za ba mise mo ba sentiment bamba ya malaka ba net Carmel aza ba mise ba benga ba petite a posa nzoto ba mo ba yaka ko teka nzoto ba moni lelo to na confinement omoni copie hotel mana boulevard ezala sutu tala ba boîte ba kangi omona meki ba fiana ba télé makabasana bazala kali sute yango omoni ke ba ye ko se réfugier na kana biso na internet pour ba yebi ke na kana biso internet moi visibilité poto mi bala poto moi vidéo check azuma 50 €, ba sala sous cop wana ezala sute ba file lo na biso o ba bimaka na ville lo ba komolila souffrance ekoti ba Carmel Odia baza ba petit mo bona ndenge mabete cop na bango ezala na maison mère soki ba mise bazo yemba balati ba bilamba na ba tombola ka ba boye ba nini cop na bango ezala yango wana na internet net Carmel na ndenge mabete ana CVT net biso ba j'avais tout ça là ba pombo na internet ya grave biso ba Karim ba fula biso ba eleva biso ba ken na ba yeba biso Carmel Odia toto ebega kala mingi te tu ebega kala mingi te na ndenge pende ya vie internet est-ce que toto tanga 5 6 bato ba yeba na internet o chako mo Carmel net bato basala ba combo penza na internet Carmel ça ba Carmel ba petit pour sanzoto ah ba luka ba mibana na ba luka ba cop na bango ah ba sa bango ekanga etala mabazi kanga na ni ezo kanga na ni na bilamba mabe bazolata po ba exciter ba mibala batapoto ba fia batapoto po ba exciter mibala na bango cop na pende ba bi na mikolo en général kasunga boya zokota pena na ba boîte
Bon, peut-être que la diaspora, balinga ba fille au bazar ba CVT, c'est ça le problème non? Balingi ba fille au bazar na CV o yeli kaza marion ça musali kitoko va bien. Dès tout monde a lelo ba nani ba Cynthia Kapashi ba ça musala ba très bien ba bato na mon appelé mon néné. Bazar CV, OK, bazar CV. Néné azali na CVT point néné appelé CV azali na hotel ba na CV za ba Cynthia Kapashi. Ozomona mon yoga ba nani ba Karim Mokonzi. Ba na CV. Bon na ba CV internet hotel loga M sous ba grâce. Ba fifi sur internet vient na ndama beta ser nanga ala CV na internet eza penda te mais CV na l'écran ni tout monde na ba RTG on m'a fait fi à liboso au penda ke oui na RTG wana visibilité yo sur internet tu vas église d'internet il faut piquer mais Rafine tu m'appelles moi CV penda te mais ba Gloria Olangi c'est bon ba Christelle Kabea ozomona ba to penda bana ba CV d'internet ba wana. OK alors ba propos botenaka na ba internet pe le carrément trop. Il y a deux fois beaucoup de ma vie privée, tout le monde dit exemple peut-être il y a Sarato là, Sarato ala qui na écouté bakanga pour ne pas dire prison na habité son dans le azaki ya kokangama. Mais tout le monde kabimi bani na moto lisusu bazala ki ba pire donc lisanga bosali kaka na internet. Na ebisanga bango ba obeba na omoni internet tonto ba église te ba tout ça internet na ba sentiment. Il faut ça cop na ou banda ko sala ya kala ba criminel ba kopiraka ba brakaka ba tout ezala bien ser nanga sara mais bon ba yo côté internet na sentiment tala biso ba janvier mata na CV te ana CV ali kamba CV te ana CV CV ne zaka ndo ti prison événement Panapoto mon peuple Asika est pour la première fois en Europe bon vivre événement Oyo Maison double S Pro et organiser mon bangé na concert samedi le 13 novembre 2021 sous Kana événement à una salle prestigieuse double mixte avec l'artiste Fabrigas Maestro le maître de tous les maîtres le métier noir de la musique africaine artiste Oyo atika musique na défaut pour na kopesa elengi à una ville ya Lyon de l'avenir Ban Pep Mokolo ya samedi 23 octobre 2021 avec l'artiste le plus spectaculaire de l'Afrique, Félix Wazekwa, Mukua Bongo, Monstre d'amour, S-Grave, Michael Jackson d'Afrique, Monsieur Google. Après 10 ans d'absence sur scène, à Kosepeli Sabino, le Longona Orchestre Naye, Cultura Pays, Awana Centre Culturel, Yalodissé, na Lyon, Pissignan, Ekoina Mabe, Rumba Obokopina, Palado Madame, Palado Messieurs, Boko sentir Betoué Baou différence Yena, Kolinga te babetelo li solo, Eyo Kanye, Cœur de Bandinayo. Sarah Kotaki prison mais na musala o azana CVT. Yitake atambo na orchestre belo yebi. Kotambo na orchestre elobi logote. Le lope soke na orchestre bina filo kuta ba journaliste ne pe internet baza. Soke pa ibraton o kuta bango. Baza bon ba mi se ba boya na bon ba tuté. Mais yé ana CVT. CV nezaka ke to yebi ke fimoko déjà moi si ba criminel, ba sala ka boy cop ne ya mwana tanga ye na internet ayo koti la biso kibuzo ba biso to finga ba na internet. Te biso critique plus. Yo mona équipe nationale. Yo mona équipe nationale to finga ba vie privée. Si vous avez biso to bima ni sauf mutakota pour ça sauf ka zoba la biso nyamako ayeba makambo zolo bata sala vidéo mo ya buzoba zoba la bino nini zoba la biso nyamako asala vidéo mo ya buzoba o ekangise yo mona biso nyonso na équipe nationale de tonde ko kita to mati to kito kuta prison même ata Karine ye moko hotel compositeur te Karine akota oui akota te akota prison des fois Marie Misam akota prison ta sukaka na dans linga arata akota ta yebi ko samba batali penda be preuve ezate ozomona net basawa na ndinga mabetenga na beke ba obiba omoni a lire o ya yaki na ngwaki na lire mabe omoni ba base mususu ba ko arranger ba base na biso esa o ya sa eza beza lobi réalité te aloba ba réalité ozomoni ka nuiki pour ba chaoka ozomoni ba vie privée ba mususu ba simba te omoni ba musicien ba artiste ya mboka o critiquer plus atteindre sur disque na e kozala mais yo koti tin na ba vie privée non likola $100 100 €. Ba kosi yo penza na niveau moi ça miseni moi ça Diego nini Diego ka o la mbushi du fleuve Congo bene moi ndenga mabete omoni ba vie privée ya ba musicien ya minene mboko oyo bosimba rapete za pembete ozomona za bango bazo bakisa moi implice na mboko on ba kotsa mbo na mboko biso kotsa kombe biso mbo tozo kotsa na YouTube ezaka ba mbo ba poche na biso ozomona batu moko te ba yaka ka ba na intérêt mo likola $100 200 € tando se retrouver kasi judiciaire ni baby des ana mimiti ngande na voyager bona oketi yeso ameki ka makonero po ba bakangi
On passe à la liberté provisoire. On a consulté à la liberté provisoire. À revoyager, cassé judiciaire, ne baby. T'as la moi, sur un banane, cassé judiciaire, ne baby. Ok, là, on compte ma prison, on dit que là, vous avez ça, on va au Kabwana. N'est-ce pas bango penza bako Kabwana. Venanga qui basket, mon compte double continent. N'est-ce pas bango Nixon boutique. Venez ça, on va au Kabwana. Il fait pas Kabwana. Le temps d'esco, on va au Kabwana. Quand tu sais, Internet, c'est les églises. Internet, oyo, Karina Mimi la biso batu ya modèle na bon modèle net muto zo baso ki madame ni. Après ça cours na internet wa. Madame yani. Après ça cours na école nini. Ya ka loga mutu nyo so tinde sala kake. Babouaka lelo pa koma journaliste, lelo pa komi nzambe internet oyo. Zwa lokumu. O senti ndake batu musu ba yaka na ba idée mususu. Yondo mona tika ba obebana. Yondo tika ba obebana. Ngape na walinga bo bunda, bo swana. Tout le internet c'est église. Bon ça biso bino bo tala ba mboka kama bo. Tout on côté là entre ba monet ora na ka madame na ebate so apesa ko wa. O kuna mama Kobel na ebate jar na ye. Mama Kobel na ebate jar na ye penda ko mona ye boye. Musala ni o ya salaka. Biso na latine mwata koma lokwa Shakira di. Sur a télémi na podium ko cataloguer tunga bi o. O ya ka journaliste ma ye yo ba danser. Na ebiso danseuse. Ya ko sakana te. Baluka ba misala na bango ekozala bien. Soko zana cop na yo banda koteka drogue mama zongela koseka drogue soko zana cop na yo o banda kotinda ba criminel ba bwaka batu likola tai na yo ya yendundu wana zongela cop na yo mais l'état pe ya mboka o ezotala bi toi l'état de droit koseka te toza na état de droit na zo yebisa yo toza na état de droit na zo yebisa exact parquet na zo kosa te Congo ebo yebaka ya kalise subongo te soko salika mbeba ba selembao ya otole ba vungule na epuna. Parce qu'on a un traitement, il y a bien. Mais aux ongeli sous Bouzoba, on va rebander la soupe. Un vrai soldat. Tu es un vrai soldat. Eh, on a ce soldat à Bouzoba. Au zonga les sous. Au zonga. Eh, Boko. Ton état de droit. Et ça, Congo, tu as l'eau, il y a Kalate, et que ça, la bavantité m'a fait kilo. Et toi, tu as ma campagnette. Moi, ça pembe. Mais ce que ça m'a bavantité. Boko, yo, état de droit, ça y est. O tu lo ba makam ke ba jona se bo finga mais bo finga ka ba musique bo ko te ba finga te ba critiquer musique mais pas ko te ba vie privée ya ba tu net nga j'avais na ko ta na vie privée même mami no finga ka te finga janvier lelo bo monta to tala kaka mutu lelo na ndenga mabete mutati calme na makabani kina na sekari on senti que calme asalinine kama lobana bande ko lobana ba vérité lelo on senti que nek pe koti le senti ba journaliste mususu oyo ya ba mafios ba journaliste mususu na ndenga mabete ozalo ko so ba Vincent na ebité soki azarane biso ko to kana kanda na René Abiri Vincent ka mongo to kana kanda na René Abiri akata biso na liste maman Olive atia ba famille na ye bandeko na ye ba o basalaka musala tout monde ba internet kutu CV zate mais bakenda ko so ba ngombe bakenda ko so ba loso mais Karina kota makambo zo ba peke o Kari balingi ye na F victime te yo kolo victime wana eze yo bieze ya fali yo sala nini na makambo eleke sa o sala nini bakabele Julien ngala tana ma ya stika ya bana mo yango soko taka Nicolas Julien ya onde bozo kanga na mokassin na direct na la eza Julien na mokassin mais c'est pas ça oyoki olandi ba propos te mami no asali pona Kofi Olomide alobi janvier to se la kaka ti mwana mama mwana ba mama même na tindela ki olie non, mais comment? Et ça, les conseils où tu peux ça, non? Bah, je sais beaucoup de vie privée, il y a bah musiciens, mais tout le monde est open à Maminao. À ça là qu'on avait Kofi. On a des relations amoureuses. C'est là, c'est ça. Il y a pas ben à souper ça bolingo. On a des relations amoureuses. Mais tu veux quoi dans le café? Ma commune à grâce, non? À commune à grâce. On y fait quadre. Songa mbele ba beta likofi ne Karim pene nga beta ngo likofi pene koti. Mais natalika butu talika vient na ramutema malamu yonto bomela ke monti. Vie quoi combien nani? A combien nani nazo ko? Te pona ko tanga kombo moko awa. Ka ba beba ni po quoi da commune à grâce, non? Ah! Tika. Ba yo kanga biso vient na za mari. Respecter aza mari. Neti vie wana nini na ebeli na ndenge penda vie so talika ba kipo moni muto alingaka basi to otalaka ba faso ba system so mona ba clip ne vie alinga penda ke moi si faut za monene neti grâce penda mi ku ape wana te vie otombola ebosi a mona ta opezete wata
grâce na quoi tete simba donc olingo loba azwaka ba miss ba mannequin te akozo mais ya modèle wana te wa mikwa penti tete fait quoi ton cause eloko wana te wana cadeau empoisonné bomo pesa tika te pour la faire quoi dans ndenga mabete wana penza pona mwana wana na ndimite wana penza na ndimite wana penza wana basa mikala ba te niso talika libani na ba non ba balinga mintu na oui na so pe quand ça peut petit na na il est très bien ba balinga ba gâteau ba balinga ba buchu ba balinga ba salela mibali ba mo kopi na ba mo yango wana so balinga pe ba pesa bango azo mo papa mo ba pesa ye ba papa no bazoni ni kuwa wana papa ni yango kozaka elle est belle de figure utala bayi omoni la mukele na yo totika ba niovio bozo chaka bata poto omoni ba niovio na ba téléphone so na swika na chebo bomona neke oh janvier na bi alamu omoni ka grâce nikolo lamu kaka na tonga kanyi photo tapier ba tusko batala boniko ngana na ngabiente mais na ndenga mabete mais so bopesinga moto loka grâce na ozoité okosi maman na janvier okosi tika na moto ka ata ba pesinga eboyi ya ofeli na ozoité nuit moko kaka na ozoité balobi bo nuit moko pe te Nardine Kashimba za wata un coup kaka omoni na ebiso omoni ata ya ofeli eboyi ba pesinga ye grâce bo na ozoité pona mona elamukeli na ye ngai ba mwasa propre na elamukeli nakoka olia te bata na bi merci Niovi merci mascara merci ba téléphone so batindeli na ba WhatsApp na bani na biso ya ba snap oyo mais na boye boniko na ozwa ite omoni kande na vandi ya janvier wato mokonzo ba yebi grâce ata ba kabeli ngo feli na ozwa ite pona mona les elamukeli na ye tala suko niveau muta siko so ba peso de mer nalinga na basa mikusi te ngalinga ba pikmete ngalinga ba joli bébé te pana faluka papa na biso pe ya sonam ebo excuse nga yemtanda obinisa bango to pepe kali ngate ngabata mikusi te yo mulai ngazala mulai te mais nalinga moi c'est faux ata moi mulai moko après moi nzoto et ça là moi so za moi nzoto au moins avec mulai zo ba oyeba te ko za mikusi franchement. Mais voilà, merci à Chodra qui est derrière la caméra, merci à Ken Piala Makizembe. Vadia, apparemment, tu tousses. L'homme sous un corona, pardon, c'est dégagé. Alors, nous poursuivons cette émission avec Janvier Wata. Janvier, Tozala vraiment, s'il te plaît. Et à comédie. S'il te plaît. Tozala ma bouquet. Pardon. Tozala ma bouquet. Tozala vraiment réel. Tozala réaliste. Conscient. Tu es conscient? Dis la femme bien. Non, on a médité puis on a l'aise. Ouais, on a la team Wata. Tant que Oui. j'ai l'entour, on a la team. Ouais. Mais aux autres, on a moto, net na le bela des personnes, donc aux ana yé, aux ana carré. C'est quoi bateau internet au Bolanda biso batoza a toi bien déjà que bisika yoza au janvier Wata, aux ana la team. Il y a des gens mon konzi, faut pas ça mon konzi, ngana za hypocrite. Ça va casser. Bisika aux ana la team wana. Mami no lo baka déjà ma bisika orchestre et album Simbité depuis ya kenda na succès mais yo zalaka wana tu vois pas calé kate T'es calé non. yo lo baka bozana mais yo pesa ne sika mo zana Karine même pas Kofi alors yo ka moni Karine Mokonzi la baronne place za na PC Mbote na PC ba chinois na PC ba maman autorité na PC ma Jacques Mbote na PC maman Brazil Bokomba maman social Mbote na PC maître Chicha Mabel maître Nzumbi na bike bo yambanga koto wana bino mbo na circuit wana na bita kama tout OK pota circuit pota circuit na bita ma tout na zomi na te wana okene na zoma na na zana ba ne wili mishena ngai ba konda mboka bazali na obetaka tu ya wili na obetaka tu na zongi nanga usomo na ndinga mabete toza lenga te omoni ngai mutalaki sanga mutabandi sanga buina héritier c'est Karine Mokonzi là-bas usomo mutalaki sanga héritier ko héritier na kali cha fanatique mais c'est la maison mo batunina héritier biso ba fanatique héritier omoni ba toute génération mona ba jeune tout on demande bo bando te mabisika mona ba Carmel tenga no te mabisika mabote wana ila cop na ngati usomo biso kuna tondo na plaire héritier to tabla ke biso azara bo somo mo lot somo mo ni ngati ndana ba fanatique ya héritier mais si ko pona approcher héritier ya ka grâce ya Karine aujourd'hui mutu mo za na ba rêve mais tant na pas Karine Karine ta pesanga passe ya kusana elini héritier
entre bango mibale bayebani makambo na bango wani concerné ngate ozomona et concerné te ngate na facette et concerné ngate par rapport à quoi nga déjà Karine apesina pasi héritier na bana héritier entre Karine héritier sur le même etali ngate babebani pas souhaita kabola muté pour na bisika yoza babebani nga pona yeba te so babebana omona yedi ke Karine ayemsa kina ki comédie le mazoki ne na lo bakaka mais na ndenge na yebele héritier ba intellectuel ye penda na ndenge ya mabete conseil moi apesa biso moni na équipe nationale tant on do beba na toujours alinga penalité bozonga na ko bosolola na linga bozande bozanga pesa bino force abibola ndanga tenga na osala musique bino osala ba mamna bino o bosalaka ozomona ata o na yebika kumisa nenga te mais bozalaka ezaki ya miti na bino ngeza ka juste o na lingara bosela nga promotion ozomona nga pa hérité juste la toujours pour la promotion pour la msusu ba gauche à droite wana na kota ate ozoma pour kota lelo tika na so même ata ba Carmel on y wana zolo ba Carmel sérieusement pour appeler ça 100 mètres et na latine kaka la mingi to zonga soki suko msunga na Carmel pour c'est wana na Carmel to ndeko solo la ozoma boso sko ngana le kaka na minute ko le kate te courir sur les carabos qu'on a un problème te ezaka juste vérité la vérité moni ko courir les kate mais to solo na mais yana amour rapide au moins nous allons mabete au moins nous sommes une émission kotangela nga bana nikite kotangela nga pas de problème wana za petit mo boa petit nga so ko kanga ya ndo so M60 émission nga so na pas carré ta mta olunga banda yolo ti bon marché makolo tango ya pena mo pena makolo ne pe poussière na sina bi sukola encore to ki na popo sukola makola sukola pena ki na pese mafuta zo poudre pakola papa pour to sele émission pona ndoko boya batu na no sala émission fo nga be émission mingi na no sala mingi ezalaka lukana ba Maurice Bola petit sœur na biso akoma pe chef du chef nani wa Minata akoma lelo na kota Fachi wana ke batu na nga pena ki na fandi na plateau tando obeta ozomona nga so to vana na plateau to beta na sula baka batu bana ba CV ezaka batu monte ba yo kuta na kana mupepe mo internet efuli bango mibenga pe lelo ngana internet yo kimambangu na internet yo wera yebio yo fale yebio yo fera yebio bina fila yebio yo kofa yebio yo héritier yebio yo jiba yebio ngana zotanga ba musicien ya minene ya mboko ba yebio omoni nga janvier na beta atoro penda po nini mise nyonso monene ya mboko ayebinga kosa ba aventure te nga bakanelanga na ba quartier la te nga bakanelanga na ba F victime wana nga bakanelanga yi na ba maison mère ozomona ya grave peno senti pena ki na pesi maître Nidja Moto maître Nidja beta mutu na image na nga abeta mutu na image na nga jour amona nga penda bo maître Nidja mo kala nga peti na nga osambela makasi ya ali kumisa ken piana ali soki ken piana to mune na mona go nga na buku ata loboko na koti songa mo jeton na mona na bega ki na kufi siko bato wana misozo tangira nga bakombo wana bana CVT nga janvier na CV songo beta ba émission chaque fois M sur na roza na plus de 400-500 émissions na sala ma internet nga Karine safulanga visibilité ni lo mona ke mutu to ayebinga bada poto ba yebinga ba Jordan Fonseca un super player Europe on senti ba ma Fifi Kilolo ba maman Brazil Bokomba ba ma Jackie Mosa Mundele BBC Zando ozomona pena na mabanga franchement to bombe kota et côté à promotion on le ça la wata promotion on komana mais ce qui fait président et orchestre a repris koloba mais orchestre comment c'est tout comment ils ont ensemble mobimba musical président a repris kondima c'est quoi apparemment ba eko ezobima ke yo ba okanele pa bato la team tenga ba kokanela ngate ba dike na mona la team ngaso kaneli ngatanga nga omoni na vanda ka pour ko triquer on a facilité makasi omoni ngati na vanda na héritier omoni na respectera tous les musiciens ya mboka o mais na banga bango te na banga bango te mais na banga ka héritier bwani lelo makambo nga na sali na internet msunga na nga okepe bona le vungu mais na sala na vidéo moko asiranga vite lelo aisanga janvier okoko ta présenté ya momo na pneke na rateti ya momo na pneke oui na linda izana batu mususu tale ba okota prison ba ki assurance na batu so sala émission tale ba koso bokeli ya pungule kase judiciaire le bébé menga kase judiciaire nanga ezalaka même ata pe crime na komate ba lukanga bata ba pe crime to kutana ba mpina na solo ni pina ba senga ata komi no komate na ibisa ata komi na komate ne ba luka batika lo mona ngape na assurance wana on lumuna keriti
ata rapenda bike ah mona tambola na image nanga yena batu musu bakoya bakao debu pena responsabilité omoni pona mwana atambola na image nanga yeso bakangeli lolo bifona bimisai yeso basali akoka ta olala pomito mona mneke oui WhatsApp ezala satire mwana batu mwana na yo ye mwana akoka te nyono mona na assurance na. Alors parlons de la promotion. Au janvier na ko ba promotion ni bosala na latine. Biso le bila. Ka yo mokoto yo na kisinjo na dadi mola. Bon, ngapenda ana otanga bakumba batina tanga bakumba batu bina na yebike o pinga ke to lenda na latine. OK. Ezalo kanga na rene abire to vanda ka wana. Batu tu bakinda batika biso ka wana. Nous avons tout ça la promotion plus disque de hauteur obima a mianche to bilango. Nous quand on a ba concert le 27 to bilango. Na kokumisa disque na biso na beta te ba chezo beta te ye mo pe mama ya lobi ta mama ya lobi na talinga beloko pe na bisa pour le moment na ndenge ya mabete ya na Congo awa disque ozo cartonné koleka mianche mi de mo zate tangi na ta disque na ba tangi na ka moko ya net ya nani na kanga mishado te dit une chose ya nani na kangami ya nani na kangami gi basket pour konza double continent janvier ya uli Michel Koda Mboka wata to sawa ah janvier partout na baba tozo beta ba concert na ba showbiz plein craqué au moins na kala siko ezaki nini na kala ezaki nini na kala tango ba miazalaki yo dinga na kala siko to ezaki bolelo Nicolas Makambakala longola ezaki bolelo mabangi sela nde tozo moya siko par rapport ne banzembo ekangaka te ekanga lisusu te bolelo biso apparemment mami no akena succès latine te yo ko na succès latine te mo place za c'est que falo benga mami olobi mabe yo kana na ko na succès latine te mo yebi wana mabangi sela ye mo yebi ke akenda nene succès équipe nationale le to komo senti mwana mwana zo benda mais ya latine te équipe nationale ko kendeka ya Karina kenda poto biso to komo débrouiller na ba succès tomo benda ndi akali chape bakabwana wana ko bwana kutanga te wana silo kufa kala to mango penza te ba diversion na bino kasi nali kombo wana ko kutanga te to mango kala bato to boma batali boso ba mwana yo kata moko na ba kombo yo kala se mais biso yo senti te mo na Grèce non te kombo kan par rapport à vite so de neke biso mona meke Karine les Kechu les Mositi Wadon janvier on sentir René Abiri on sentir de que Jaël Show biso pena ba kombo za ba to pezara ba kombo tonda. Ils sont comme étonnants. Tes relations avec Niamakor? Ouais, frère nanga, massa nanga, na ke trop place ça na PC que malgré je souffrir, mais ceux qui na relation na ke na routine de lo ba sous-vêtements, na ba sous-vêtements bien te, na routine de là-haut ça no calme. Yo ke là on Dubaï, mais ozonga na biloko bien te ngana ke Turquie pele ya bien, na ngenga na o senti visa à Dubaï net c'est ça. Ah la calque ba sous-vêtements? Te ngana o tsombe ba sous-vêtements, ko ya na ba sous-vêtements bien te. Na oui là. Na ma dio, ça va moi bien. Yo mwa mobalo mona sous-vêtement ngana mwa mobalo tando vana ndako moko to yebi nga to lala na to bamuka masanga obi kande za to lala biso ba mibande za fo mwa décalé quoi dans mata Dubaï azana ba sous-vêtement malonga te ya na ba sous-vêtement OK na ko yede ça na calme yo masanga na ko yede mo ba couper décalé ça moi bien masanga vient à dire ba bi yo pendo za la yanga confiance yo bi ka ke banda to zala yo bi ka ta to beba ni to zala toujours soudé c'est quoi binini. Non, c'est quoi fort. Nani. Pour ani. Au moni taille na yo na taille ya kabuya. Nazo ebiso. Yo ta la vidéo ya kabuya te. Siko na mona ka kabuya nga. Mais ba taille obiso to yo kaka bazalaka nango. Siko to na be na yebeke na oyamba yo. Na taille siko bozaka siko ba nzoto mo. Ebike na se kif. Siko ndi na mona. Bazala nango. Mais siko tala bomoni azala nango te. Siko loko yo mona ki azala nango. Omoni te siko meka yango mona ndenge wi na zalaka nango. C'est pas le quoi li passe non hein. Te nga bi siko place yo komi nga na salon siko to meka. Batike la biso siko na. Qu'est-ce que tu as? Aloba ngoti. Amona ki j'avais petu. Nga ko samba vantité. Te na komi curieux. Curieux la liawa. So komi curieuse. Na na tike la biso ka 2 minutes ya chambre tout na oganga. Malgré msu my love. Na biso ke batike la biso ka terrain net 2 minutes. On a besoin que 10 kilos. Etolo milalia. Kola manzoto te nazo ebisa. Bilo ke bomba makati. Nandinga mete to koma déjà na suka janvier. Omoni babenga on 6 step na français ki mabe mutakalisation ya kabuyo moni ya motali yango. Moi c'est lo ba yekuna zo simba ka wakota de ya sai musata na vie yo simba ne ka plan donc plan il faut metele mpe na pasi. Totali ba poa lokwa mutabanda sa lox apparemment lokwa bisika kabwa vanda ba tikete za la biso batanzo to mike butaka ni naza so bwana kwitiza mukie omone naza basa minene ni balinga po biso okotaka tina kati omone batu lokwa basara
Oh mon arawana sala ba mako belle. So azui mobile loko anga na yebi soke. Abo ya Diego. Na yebi so. On a dit au pas mouki Te mais biso tala ya biso te. Tala ya biso. Eza loka ba valita ngo so mona pendake basi bazo ya ebele po nini. Biso pena mesure ezali. Na pena omona on na biso ke batu lokola ba grâce temo. Na ozwa été. Ngalinga pendake batu loka ba ozu pena tala muno loka ba nani ba Teo nani. Te nani ba fivette. Nga bata minene ne loka ba fivette ndep no tendance na fivette. Na mona pendake oui. Ozu ba sœur na biso ba una. Biso batu loka ba una ne so na zui. O senti pendake na kota. Tina kati po yoka bien. Yo no mona ke biso balinga te boy. Te no kota po yoka bien. O moni batamine no senti ba nzoto ba kota. A kota te. Mais nga pena na kota muselu. Kana muke yeso akanga bona tenda shoot tina kati. Yo mo pena o senti pena ke oui. J'avais tolomé l'alliance. Mais yo mo pondo zana oyebi ke olukanga. Tenga za mukete. Tala nga na telema. Mais so zuka moko. Mais yo olukanga yi. Oyina lo baka na misabati. Tomeka. Ngako na za pré. So ilanga pe prion na monezo yi. Nga na za pré na nyonso. Tenga valdi semi valdi. Ya solo. Valdi. Mais na ndimiti ka 10 kilo façon na mone lango. Simba na. Po ya valdi et des Simba nanu. Nako na permettre Simba. Wata na boy. Simba na yo. Na boy. Eza chance na yo Simba na yo. Wata na boy. Eza chance na au monde de cette télé. Mais voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Mais Jean-Pierre, il faut boyer belé. Tant que kinda biloko, il faut battre téléphone. Moi, je dis au signer jour où il y a eu ko bima, il y a une seule émission. On a des bima jamais. Ngaza tsa mutu bakata tende ba fia le internet ba konga ba maka vidéo chweka bakati mutu. To yebi ba jana nyo surtout on a vu ça que ba pété sport ba pétia posan zoto. Bango wana mikole ko maka vidéo. Bibala poto be balingi na binote. Badika vidéo kataka ba comment ça la ba santé ba timika moi 50 euros. C'est la vidéo. On peut ba comment timbe ba katika. Na 50 euros. Na beke no tanga mikolo. Kala minte na tanga ba kombo ya ba petit ya posa nzoto ya internet o ba ya na internet na posa nzoto na liste na bango déjà na sala moko moko na yebike fier liboso na tanga na te obeka yo chenani obeka yo moko lobe Carmel ba o ba ni bengi ba kolo internet o cheki kombo Carmel c'est que ça posa na cha komoni na liste bon na chi muta liboso kasi ba fier posa nzoto o chesu nani o mo te mususu na loba te ne ba fier posa nzoto. Bien voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Janvier Wata un mot na non abonné na abonné ba tutu balande biso. Ouais ba tutu bolinga ba Janvier Wata totorine ya télé puisque était moi na ba maman Janvier Mokonzi. Ba bi 10 ans sur 7 ans expérience sans prison. Ba bi cassé judiciaire qui toko wapi. Na bolinga pena nzimpe la l'aise ya ko sakana to senti que général kaso na hôtel misangate pour sentir pena que na maboko pembe ba tutu bolinga nga on a liberté provisoire te te na liberté provisoire te ba tutu bolinga nga plus 243 ya oli mu chef konda mboko wana numéro na pour na conseil ça ba ko ngalinga bo benganga o sentir pena que bo benge ça moi plus 243 89 50 53 549 voilà numéro exact par cœur benganga numéro le fils mangoke chacha kenga benganga numéro au santé Jordan Français qui a un super play Europe numéro maître Doni Chumba benganga numéro au santé pédagogue Iso Mobile ya benganga numéro au santé Francis Diba ya benganga numéro au ba fanatique na ngai balinganga to santé ba chinois au santé ba autorité ba tutu au bolingaka Janvier Wata pour na conseil et on sala bien vous s'abonner massivement na fini news babi Janvier Wata ni babi on lâchera pas l'affaire to tika musala to toujours bien musala aux accords na biso to dire ka ba chanis na ba jarret batangela ngo classe ne na yebi ke kala mingi te ba mère na ngana na bisenga luka bolaka nga déjà bo so nga biye et ça na mo be bo benganga mutinda déjà ba bonga biye pour na o matapenda pepo nga penza oni te pepo Sabanate déjà qui n'a dit que ma maître chicha mabele kuna déjà 80 za kitoko ba maître nzube bon zata kitoko mais ngana o lukante ndenge rafin tumba aluka gina ban quel risque ce que ça la ki boy zambo ngotika histoire ngotika histoire nini ngana ko lukate ozomona na bitika mwatu de baleke chuba kindaka de bakari mokonzi bakindaka de ba kenke na bakindaka malgré valina kete ngana okeli boso na ye yana ope mabete babi mututa na chance na ye banyama ko bakindaka Dubai malgré zonga ransu na des pantalons mais nga penza o senti pena ke nzamba pambolinga batu déjà Turquie bana Turquie
bozilanga piston mangoke naokende nali kashimbi kitsa mo esprit batutu bolingaka janvier wata mokonzi mwana ya bamama mwana batelati mwana bateriti na banga bamise nyonso congolais te mais na banga ka wata mais bamise congolais nyonso na respecta bino ko mosala kitoko merci. Merci d'avoir respecté notre rendez-vous. Ouais, merci na montre nanga, merci na bilamba nanga, merci. Nike na opère. Ya kitoko quoi. Tala na ba mettre shisha ba ki basket mo konza double compliment. Au senti bien ba vina so ba Nixon boutique. Ba chinois pe ba simba. Ba chinois pe ba tinda ka ba. Pour ça pas émission te. Si on a une intention au Simba, c'est qu'il faut que tu 4 janvier. Simba est monté. Na boy wana ba touche papa. Simba. Na bona mwana ngoka ezalwa ya kabu ya franchement. Aime sous chance na yo. Mais sinon on a nene. Kasana na bito ni kanani. Ben voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'était l'ambiance. Ngate mnalomi makamia c'est ça janvier. Alors merci na abonné na ba non abonné na CP makasi kokuta na bino lelo. Batu balinga rit pour la journée. Abonnez-vous massivement à la page Instagram d'Anga rit pour officiel. Donc vous s'abonner makasi. Juniora de King, maman t'aime beaucoup de gros. Gladys Sembala Lafayette et longue jambe chargée. On a mère nanga pardon maman Zouaka. Maman Zouaka Gladys Sembala Lafayette. Merci à Vadi, merci à Chedra qui était derrière la caméra. Merci. Papson Makungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a ça. Fali à on va te là qui a un donc malambo est que bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City.